Susu ezo compliqué na ba couple eza nango kaka te ndenge biso bato mwindu tozalaka noko azwaki veste bien te bapesaki tai na ete yango akanganga kobota tata mwasi liputa bapesaki mbongo tailleur te yango na botaka te non biloko mosusu totia na noko pembeni totia pe tata mwasi pembeni marche na yo moko pe ekoki kosala yo obstacle na makambo etali kobota na ndenge nini pendant que tozozala na bo jeunesse ba conscience ya biloko mosusu penza tozwaka yango te ozolongola na ozemi misuku babenga yango lianzi na uti olongola lianzi parce que docteur ana rataka te so alongoli ta eke alongoli ta eke mais kolongola wana ba extensile o bango basala ilaka soki ba stériliser yango bien te parce que ça que eloko moko na basaleli y basaleli bibiche basaleli mami basaleli Judith malgré ba osala ba désinfectant c'est ça o dégager te bozo ça l'échange masuba na eza moto ezo kitawana et tant que quantité ezo ça l'échange o ezo mata o ezo kita obate ba mbel bazana ba infection te po ba ngunza marate mais place ozo suba ba misuba suba na pneu tala moto ya pneu uti kotambola yo ye na pembeni nango osubi olobi te ngai na place ya salité toza en contact te pneu éroulé Kinshasa mobimba yo ye osubi likolo nango pendant que yo zo suba nanu échange ezo salama jusqu'à ce que ce masuba ekati d'échange wana ekati yango pe eza ba voix oyo ememaka ba infection. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabis. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps. Le divertissement est toujours au rendez-vous, bien que cela est vraiment modéré. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Bon début de semaine à vous, mesdames et messieurs. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Gédéon est présent à la prise de vue et nous avons la réalisation qui est toujours signée par Jonah, Zouzi et Jordan Panzou. Donc c'est avec cette équipe que nous travaillons. Bonjour, enfants de Dieu, shalom, peuple de Dieu, comme vous le savez. Nous sommes là tout simplement pour vous servir et je crois qu'aujourd'hui, nous allons encore apprendre beaucoup plus. L'opération Tangisa Mwana, Tangisa Bana, Tangisa Mwana orphelin, Wazali Yazangi Papa, Yazangi Mama, Wazozela Yo, Papa Nae Otangisa. Cette opération continue, vous êtes nombreux à nous suivre, vous voulez être bénis. Je crois que c'est l'une de voix qui nous aide à vraiment à ce que le Seigneur puisse nous visiter. Et dans ces enfants, ils ont besoin de vous et nous avons besoin de tout ce que vous pouvez mettre à leur disposition. Bientôt c'est la rentrée, alors nous préparons déjà la rentrée scolaire. Comme vous le savez, nous allons prendre les images de la fondation
dès le cœur de la nation. Comme nous avons toujours dit, l'orphelinat, j'ai toujours dit, l'orphelinat est dirigé par Maman Marie M5. Donc, moi, je travaille seulement avec Maman Marie M5. Donc, vous qui avez besoin d'être en contact avec moi, vous pouvez être en contact aussi avec Maman Marie, celle qui coordonne le tout. En tout cas, merci beaucoup. Et je crois que vous allez réagir puisque nous sommes les enfants de Dieu. Prenons les images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Ngai kombo na ngai Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa ayebisi ngai amemi ngai na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki ngai nde na boma yaya na bango abengana ngai na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana na ye tobande koleka ngai na moninga na ngai na nino na kamunganga tobande koleka sikoyo mwana pa Glody alobi papa solola nano na bana o mibale ayebi ngai nalala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozalaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abengai biso atuni biso bolala na balabala wi tondimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis ki bo bébé mama msokota mabala pamba nasengi merci tabandaki koleka ana kamana nga komuna Axel ale nga lobi tia akobo lobi to bozo biso kasi tokende to petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala deuxième basunga ngai nazonga classe nayokola pe kokoma nde nayebi kotanga te nayokola kokoma nabandaki nayokola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Nous sommes de retour sur ce plateau, comme vous le savez. Alors nous avons le réel plaisir d'avoir sur ce plateau une dame, comme j'ai toujours l'habitude de l'appeler, une femme forte, battante, courageuse, intelligente. Et on l'appelle Maman Cathy, c'est comme ça que moi je l'appelle, Maman Cathy. Elle est naturothérapeute et elle est avec nous sur ce plateau. Avec elle, comme étant partenaire, nous avons l'habitude de vous informer sur certaines choses qui rongent nos vies. Actuellement, nous allons tourner tout autour d'un sujet qui est très très important. Maman Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Très bien habillé. Hein? Merci, c'est le climat est respecté aussi parce que moi, Mali, il paye ça là. En tout cas, je vous réitère le compliment. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler avec notre invité, comme je viens de le dire tout à l'heure. Il est naturothérapeute et tout ce que nous propose comme produit, sont des produits à base de plantes, sur base de plantes. Alors, je crois, vous qui avez l'habitude ou qui doutez de la médecine traditionnelle, je crois, il a le temps d'expliquer. Et puis, j'aime sa franchise parce qu'elle ne traite pas tout. Du moins, elle laissé un peu donner quelques éléments, quelques maladies qu'elle a la possibilité de traiter. Ce n'est pas comme ailleurs où on touche à tout, on accepte tout. C'est pas bon. Alors, nous avons
un sujet. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des infections urinaires Oui. et manque de conception, en fait. Ceux qui ont Voilà. des difficultés de concevoir, femmes comme hommes. Exactement. Alors, nous parlons des infections urinaires. Alors, infection urinaire, et comment nous découvrir, comment découvrir que nous avons atteint déjà une infection urinaire? Infection urinaire, tozwaka yango na bavoie ebele. Pona biso bana basi, infection urinaire eyaka na entretien ya malamu te ya ba slip. Normalement slip na yo okoki kosala na slip une année te. Une année c'est beaucoup pour na slip. Okoki kosala nango maximum 3 mois to 6 mois par faute de moyens. Mais slip il faut tandamaka na moi. Ezwa moi et puis après ozwa temps ya ko repasser slip na yo. Soki osali bongo te ememaka ba infection parce que malgré otiango na moi yezu ba rayon solaire bandindi pe bayaka poussière pe le kaka likolo coup de fer ezali bien pona ko éloigner ba parasite oyo etelemaki likolo ya slip na yo. Deuxièmement ezali bandeko oyo ba toilette na bango ezalaka mal entretenu. Toilette bozali na cour commune, bozovanda 10, 15, 20 personnes, mais toilette wana rarement botiaka yango javel, rarement bo désinfectaka yango et memaka ba infection. Misusu peza batu baza na lopango ebele bosalelaka po, mais po wana bo désinfectaka yango te, bosukolaka yango malamu te, yango pe ezali ba voie oyo ememaka ba infection. Et puis pour na biso bana basi utilisation ya ba bande hygiénique na biso misusu batiaka ba oyo tokotisaka na kati mususu eza ba bande hygiénique oyo ba totiaka ya milai wana et soki ozovanda nango pendant longtemps makila wana ezali ba déchets oyo nzoto ezo dégager comme étant salité yango esengeli te evanda longtemps dans nzoto na yo parce que ekomemela yo lisusu ba infection. De temps en temps, chaque 1 heure au longoli bande hygiénique au tie mususu. Chaque 1 heure au longoli bande hygiénique au tie mususu dès que ça la protection na yo pour éviter ba infection. Infection mususu tozwaka yango kotambola makolongulu tout le temps ba place ozo nieta ozo yebate et puis okosukola te olali la moko moi réflexe okwani likolo et moko otie munoko liboko na munoko nyonso wana pe ememaka ba infection wana na côté na biso bana basi bana mibali bazwaka ba infection ndenge nini tant mususu ba restaurant ba boîte ba église ba toilette eza mal entretenu et puis mingi bana mibali bazaka na ba habitude ya kosuba na terrasse yo kanisi peut-être yo zo dégager o dégager te bozo ça l'échange masuba na eza moto ezo kitawana et tant que quantité ezo sala échange o ezo mata o ezo kita obate ba mbel bazana ba infection te po ba ngunza marate mais place o azo suba ba suba na pneu tala moto ya pneu uti kotambola yo ye na pembeni nango osubi olobi te ngai na place ya salité toza en contact te pneu éroulé Kinshasa mobimba yo ye osubi likolo nango pendant que yo zo suba nanu échange ezo salama jusqu'à ce que ce masuba ekati d'échange wana ekati yango pe eza ba voie oyo ememaka ba infection et mingi ba infection na bomwana tozaki komona ngo bozo sakana na baninga azana ba makwanza oyo tobenga bagal makwanza na maboko makwanza na makolo et puis mapalata na mutu biloko wana ezalaka ba signe oyo ezolakisaka makila eza salité il faut qu'on soigne et négligence ya biloko wana à la longue nde yaka kokoma na ba problème ya kobota yaka na problème ya ba impuissance sexuelle yaka na problème et ezozikisa sémence ya mobali epa ya mwasi ezobebisa comment on appelle sperme epa ya mobali parce que infection na 18 ans ekoli ekomi makasi elingi sukotika espace na eloko moko te yango zomona ba complication ezoya ebele mwana mwasi alongola na ye bazemi te mais akota libala akoka kobota te mwana mobali asala na ye ba pratique ya basi ebele te akota libala mais akoka kobota te
tout ça ezali ba biloko oyo ezo provoquer ba infection urinaire. Merci. Tout à l'heure tu le awa, mais comment est-ce que mutauki ko reconnaître kazana ba infection? Oui. Pour na muto reconnaître azana ba infection, déjà tango ozo suba masuba nayo ekomi na solo ya makasi. En dehors de ça, coloration nango ekomi makasi. Et puis place ozo suba ozo mona fulu ezo sala maibele. En dehors de ça, pour na biso bala basi o mona ba perte blanche na échanger couleur. Ndenge ezalaka pembe ekomi blanc cassé. Et puis au comme yoka moi ba picotement tango ozo suba. En dehors de ça, perte blanche est comme obima ebele. Et moi, solo moko boye, solo anzoto ya mutu yango moko ezala nango, mais ce qui est côté infection, solo ane komi accentué. Au komi na tendance ya ko kwanya, et puis au komi na douleur na bas ventre. Bas ventre pendana c'est vraiment comme yoka douleur soko ongo suba osubi, après il faut kwanya, après ba picotement et ko sala yo pendant que zo subo zo kapya ma suba no zo bimisa moto makasi. Côté à moi la moisi yangwana eza signe ya ba infection. Côté à bana mibali pareil, tango zo suba azo ka chaleur ezo bimaye na pénis. Tango akosi azo constater coloration comme makasi, solo ya masuba e comme ya makasi, et puis plus ozo faire traîner yango nde yaka kosala ba picotement et comme kosala osoko ozo suba ozo kapasi, mais soki owumisi nde yaka obimisa sko bambuma autour ya ba partie intime, voire même esalaka ba pota lokola opalwami et pas bana basi o mona lèvres et paloami sans que ozoka sans que et paloami comme penda pembe lokola mon soziki na faire pour soi na so elongwende ça voilà et pas moi si et ça la bon et pas moi mobali et obimisa e bambuma autour ya sexe lokola ba bouton quoi soko fini yango ebimi mai ebimisi sumbuma mususu ainsi de suite yango anande ba signe ya ko constater ce que vous avez une infection urinaire. Donc là tout à l'heure on vient de comprendre déjà comment est-ce que mutauki ko sala ko yeba ki azana ba infection urinaire. Oui. Alors il arrive de fois mon mutususu azui ba kisi ameki komela. Après comme la kisi mon ka kino ba et ça les mois kokata moi une semaine après un temps ils ont gagné nango. Est-ce que pour l'infection est kende complètement ils ont senga moto à ça la combien de temps il y a traitement parce que tout côté ce qu'on a traitement na. Oui, na traitement na yango nazali na pirito ezali purifiant eza antibiotique o ezo ko soigner bandeko bazana ba infection urinaire. Na yambaka pe bato aye alobi que na meli déjà ba kisi ebele mais ezo salaka na yoki bien moi 2-3 jours après sima les mêmes symptômes on a bandé ko yoka avant ezongi nango lisusu yango na olinga na comprendre pona nini infection nga eza en répétition pona ko soigner infection ba soigner kango soki oza en couple okoki ko soigner ngo yo moko te parce que bozo sala échange pendant les rapports sexuels. Masuba na ezo kende pa na ye ba sécrétion na yo lokola ya ye ezo sangana pona ko se soigner na infection urinaire il faut que ça lango en couple ezate ke muto akoki ko se soigner na infection urinaire il faut bazaka ba marié non muto oyo bozalaka na ye en intimité tango yo za na infection dis-toi carrément que l'autre aussi en a pour que to soigner yango esi la mbala moko ngai lokola partenaire nanga mais la kisi au même moment et c'est par après de constater infection na yo et sili. Mais c'est quoi pendant le moment de traitement nous au sein de la traitement quelles sont les histoires à éviter par exemple pendant le traitement parce que mutako mingi za la haute que pas mundele sozo mais la au la traitement ou ko ça la haute mais côté na yo traitement et c'est pas ça quels sont les éléments qu'il faut éviter pendant le traitement par exemple ou que ça la que non ezongi ça les sous oui bah infection. En tout cas, ceux qui bozo melanabino yango au même moment. Eza yango nelo ko ya ko éviter te. Bo sangana na bino parce que yo zo mela kisi ye pas zo mela kisi. Ndenge zo bomé pa na yo, ndenge zo bomé pa na ye. Bo mela au même moment, bo ko éviter le côté. Mais ceux qui eza que moko zo mela moko obela te, wana bozo obligé bo sangana te. Bo sangana te, ya mela kisi na ndenge na sisa. Et puis tant bo sangana cette fois-là, eza la protéger. Parce que ceux qui o se protéger te infection ou traité au tika qui ont déjà quelque part ceux qui ont zongi soukuna ezaka ke oki ozwa o tika ki o lati lisusu alors je conseillerais
bateau baza en relation ezalaka ba marié te aux copains et copines aux amis et amis ceux qui ça vous arrive de passer les rapports tant que l'infection est pas à l'un ça veut dire est pas à l'autre donc il faut que se soigner au même moment na ba traitement nanga nazalaka na ba bouteille il y a 1 litre oyo na soignaka nango na bato localement parce que ba bouteille wana ya 1 litre ba longuette to tiaka na kati et sointaka donc okokite kotinda ngo à l'étranger pour na kotinda à l'étranger nde na tiaka ngo na ba bouteille oyo na bouteille oyo et kosala ye lokola 12 bouteilles pour na cure il y a 6 jours mais na ba bouteille na biso ya 1 litre bouteille moko ezo sala 4 jours un verre na tongo un verre na pourquoi pendant 16 jours donc pendant que ozo met la tangabio pardon ozo met la pirito eza na équilaté olobi a pirito ezali donc c'est le produit ou ezali antibiotique voilà pirito oyo pona moto asala cure nango nyonso ti infection et si là olobi il faut to bana part il faut avoir combien de temps il faut azwa pona kishasa a to sala 16 jours 16 jours oui na poto kuna nde basala ka 6 jours on est sans doute que vie na biso ya awa na vie ya poto eza différent pas parce que bango baza ba extra non salité o biso tozara nango tous les jours awa kuna au moins côté salité balonga ngo ata à 50% ba urine ba urinoir na biso so ito comparer ngo na ba urinoir ya poto c'est pas la même chose entretien na biso na ya awa so ito comparer na ya poto c'est pas la même chose ba kisinanga na sala kango par rapport à ba réalité o tozanango donc bakisi o ya poto bakisi ya maladie mususu ya bango le karama kasi dose et puis ya biso ezara na dose ya C bakisi mususu pe ya biso a dose ezara makasi ya bango kuna dose ezaraka na C oko comprendre pourquoi différence peut-être ya ba prix eza parce que nazo tenir compte ya environnement biso awa il faut que ça la 16 jours biso awa 16 jours bango kuna 6 jours. Ok, bah moi 6 jours par rapport à traitement. Oui. Alors tous on a au Italie parce que les allergies qui juste pour la infection. Donc tout à l'heure on vient d'apprendre comment faire pour éviter les infections urinaires. Au-delà tous on anzela, aux anzela masuba. C'est-à-dire des fois aux eaux comme mukusa, moanini tout ça. Bah tu peux accepter les éléments où ils allaient pour constituer kola kisake mutu aux allez na bokono wana. Traitement tout ce que le bela. Alors maman Cathy nous passons sur le point il y a bandeko parce que les lots je reçois plusieurs appels. Oh papa, maman. Papa, est-ce que maman Katia traite thérapie problème à grossesse. Complications. Or, une fois au loba, ceux qui m'ont tout à côté ici, infection et belé, et qui peut poser là, moko, il y a des éléments que ça là qui m'ont à pour kobotati. Effectivement. Alors, pour na maramotali, kokoya, mukumba. Ndenge nini moto akoki koyeba par exemple parce que toyebi mingi mpona mokombe ezalaka même soso mobali to mwasi alors okoki koexpliciter biso na makambo etali mobali to mwasi na oyo kozanga kobota. Oui, en tout cas eza question moko très capitale mpona makambo ya kobota yango moni tobandaki nano na infection po tokende kokoma na kote ya kobota bakobota mususu ezo compliqué na ba couple eza nango kaka te ndenge biso bato mwindu tozalaka noko azwa ki veste bien te bapesaki tai na ete yango akanganga kobota tata mwasi liputa bapesaki mbongo tailleur te yango na botaka te non biloko mususu totia na noko pembeni totia pe tata mwasi pembeni marche na yo moko pe ekoki kosala yo obstacle na makambo etali kobota na ndenge nini pendant que tozozala na bo jeunesse ba conscience ya biloko mususu penza tozwaka yango te ozolongola na ozemi misuku babenga yango lianzi na utsolongola lianzi parce que docteur ana rataraté so alongoli ta eke alongoli ta eke mais kolongola wana ba extensile o bango basala ilaka soki ba stériliser yango bien te parce que ça kaka eloko moko na basaleli y basaleli bibiche basaleli mami basaleli Judith
Malgré que désinfectant, c'est un autre qui est au côté. Voilà. Voilà. On va désinfecter, mais ils ont un kawana. Ceux qui va désinfecter, qui ont bien été et qui va salir parce que la plupart ils ont la curettage. Curettage, on a ma bende de côté. On a évité ceux qui va changer comme ba plastique toni ni menga évité ils ont qui ma bende. On dirait ça la ma bende. Et il y a un de côté. Alors ceux qui ont ils allaient infectés, ils ont un microbe. Ndenge ba okende kokoti sezo kende carrément la matrice parce que moi na vandi na matrice il y a un zo qui ko benda e kuna na matrice misusu basaka aspirateur ezo benda nani fétis wana ebima mais o ama bende wana tangu ba opalola e kokyo zala pe tant tozaki kokola na passé 3e secondaire amina nga moko alongola razemi na 3e secondaire balongoli enzo kezaki zemi ya mapasa sikoton balongola mwana moko atikala balongoli zemi mais azo kaka bien te azo saigner tangu ekomaki sous moyen te a sali crise ba memi en hôpital kokene bakene en hôpital c'était trop tard mwana wana apoli nde médecin sko azo expliquer pour lokola tozaki ka côté moko to keyi biso nyonso totanga pe côté moko quartier moko nde bazo expliquer habité au moni kolongola bazemi ezaka na ba risque eloko wana tongo bazo benda la mususu ebimisi nango mwana me ekati liboko etika liboko wana nde oya olukela o problème lobby et poli na kati bakata trompe basala maintenant heure wana na choc wana ba oyebisa oteke bakata o trompe bango ba sauver au kaka na médecine na biso à l'époque bazaka koloba te kende basali bongo bakati trompe to balongoli eloko balongoli kapo ba sauver yo mais plus tard au monique ozobota te ozokazem te depuis longola zemi wana na heure wana o mona ngo ki danger ngakutu na sala na ngana zo na zemi te mais tant au kota anda kwa libala c'est là que la conscience revient est-ce que ndenge basala na ezaki pour na mamba obota te est-ce que bakatanga trompe te ozo vivre na ba biloko wana na mutu mais aussi obali okoyebisa mbali te ke bakatanga trompe parce que mbali moko ta olinga kotisa mwasi na ndako o abota raté et surtout chez nous les Africains les enfants sont sacrés donc au garda eloko wana mais bozo potana na ba prière bozo potana na ba kisi pendant que yo moko yebi que quelque part na sala ke eloko mobo. Alors pour éviter tout ça ezali avant on a traité ndenge na lobaka toujours papa là mobali a sali examen moi si pe a sali examen comme ça sur base ya ba résultat na clinique moderne yango nde ko permettre nga na banda traitement et puis traitement na nga mingi na banda ka yango na pirito avant to kota na ba branche mususu pour muto akokioza na trompe bouchée infection peut boucher à trompe muto akoki kozala matrice comme malili infection peut et yakana ba réaction muto akoki kozala azako ovilete infection peut ça la que moi si a ovilete de la même manière côté à mobile infection et baby saka sperme comme mai muto osala pe rapport boti azu pendia orgasme a éjaculer boy nani sperme bimi na ngote mais asili ici aussi sindeni puisque normalement il faut libérer mon pépé voilà mon pépé ça arrive aussi na mobali azo sala à combien moment donné il a éjaculé abimi makila exacte que azana problème na ba rein to na bani non infection et ça la rappelle ndenge wana mais ezaka kalikambu ya ko sala prise de conscience pour bana mibali mingi bazalaka négligent atali bon melika moi amoxicilline moko to ampicilline moko ça va non mais ozo boko lango wana ezaka lokolo pesi yango calmant mais era kozwa isu makasi ala muki lisusu tanga zola mukana azaki na 1 cm a progressé 2 cm a progressé 10 cm azo comme de plus en plus fort yango monaka que ba couple belé zokota na ba problème ya kobota parce que mobali quelque part ayebi ke natang nazara kokola na ba 11-12 ans nazara na ba mapalata na mutu nazara na ba makwanza est-ce que ba soigner yango on ne sait pas na moi si pareil azara na ba makwanza ba kaleson ko vanda ba basi mususu azara ka régler azuka so boaki kuna sambeto ti bona oyo komba bimisi yango boke sukoli après zongisi alati est-ce que bo repassa yango c'est ça ezali parmi ba cause oyo ezopesa infection oyo ezokende ko boma lobi tozala mesure te ya kobota bana basi
tous à la mesure te akobota bala mibali. Alors le traitement côté bandeko basi to côté bandeko mibali pendant marambetali grossesse. Ils auront combien de temps parce que côté on a des Congolais dans la culture comme la penza qui cité. Voilà. Bokoko, tout ce qui est bokoko, on a tendance à croire que ça biloka bololo, ça qui to côté voilà comme là. Alors traitement ils auront combien de temps parce que eux a question très capitale. Je crois que ndeko na biso maman abinga qui je crois en Suisse ou Belgique. Aux aki na likamba oui ba pona itali grossesse. Alors toyo kana no pas maman kati ça là vraiment attentive oyoka. Oki kosala pona kolandela traitement ti na suka. Oui. Otuni penda mutuna ya malamu papa là parce que bato bazo ya e pa nanga pona traitement nga nazalaka sincère. Na oyebisa yo aye ayebisi nga te que aza un problème à myome. Alors bi ka te naza na complication na okoka ko concevoir te. Nga naza magicienne te. Naza nganga te pona deviner que en dehors il y a problème oyebisi ngai ozape na myome na kati, ozape na kyste na kati te. Ya ye alobi kaka ke azo koka kozwazemi te. Bon, au salaki examen, on a sali examen, surtout la plupart au bazan étranger. Na salaki examen, balobi nanga nazana bien, papa pe azana bien, mais tozo koka ko concevoir te. Au bando pe sa ki sponga na pe sa ki en fonction ya ndenge yo olobi nangai. Mais après abanjo lobo kutu médecin lobaki nangai ke nazana ba kyste moko négligeable et koki nango ko empêcher nga ko zoazemi te. Mais il faut y bisanga quand même parce que nga na soigner à kyste te na soigner à myome te mais à ma grande surprise nazaki ko soigner ndeko nanga moko na Paris na premier confinement alors ba nanga za na problème ya kobota banda a kola na no azoazemi te même si ça là ba examen on a sina sala ki ba mikoleleki balobi nanga naza na problème ya trompe bouchée. Est-ce qu'on a un traitement en fonction il y a trompe bouchée to bandi na pirito et puis na bandi pesa ba kisi ya trompe traitement eza 3 mois eza 3 mois pour nani na 3 mois wana kisi ezo kota na nzoto ezo dégager ba biloko eza ya bien te yo continuer comme la kisi jusqu'à ce que paf au constater après 3 mois temps sous pendant pour ça arrive que pendant les traitements mutu pas azuzem so azuzem to kati traitement ceux qui ovulé to kati traitement au bandis koyo kolandela grossesse na yo na hôpital batala position à moi na tout et tout mais ayebiso en partie mais si quoi ko ibisango makati yo ebisenga ke yo soignaka ba myomte mais pendant que nazo mela bakisi na yo ba myom o balobaki na ngai eza négligeable tant on a que rendez-vous na ngai il fallait na sala contrôle na échographie balobi na ngai que ba myom wana ezate or ngai bakisi bapesa inga na hôpital na meli yango te na melika bakisi na pona nini olobaki ke osonya yango te ngabi mais justement na soignaka yango te na découvrir que na kati ya kisi wana ezape na formule ya myome parce que naza na lobaka wana naza na laboratoire te naza na ba pareil te on a koki ko attester ba produit nanga jusqu'à ya kozwa ba détail mais yo informé nga oza mutu moko mais na mutu témoignage ya mutu moko na koki ke na on a télé te na lobaka ngai à partir de là nazo soigner myome peut-être na yo esimbi na organisme ya mutu mususu esimbate donc il faut nazwa 2 3 4 témoignages ndeko affirmer nga que ah oui kisi nanga eza en mesure ya ko soigner myome mais pour na témoignage moko na koki ko déclarer ngo na TVT par exemple ça si ko yo lobi nanga bongote ozui traitement ce que simbité a ozongelanga makati kisi no salité tala banda na melaki na moni nanga changement te or eza na eloko eza ko empêcher que yo ozwazemi tu vois un peu côté wana nde ba osunganga te na basi lokola mibali traitement ya mwana mobali c'est pareil toko banana pirito ceux qui ont un problème il y a sperme donc quelque part et loko e kozaki que sperme comme un problème ezali il faut tout s'attaquer na source otenga pesanga ka kisi balobi ba sperme na ngeza faible yo pesanga ka kisi ya ko renforcer ba sperme non mais et comme un faible pambate et comme un faible soit alimentation na eza bien te soit tozo mela masanga ya makasi soit tozo mela makaya ya makasi yango zo sala ke ebebi sa sperme soit eza ba infection. Mais pendant le traitement, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Yozo luka mwana.
bapesi yo restriction que pendant traitement na yo okoki komela masanga te. Supporte omela masanga te, opesa nanu mama zemi après si mozongela masanga. Azozwa traitement aomela masanga, azozwa traitement aomela masanga après azongi mama kisi na yo eza makasi te. Ça c'est pas sérieux. Vraiment, merci beaucoup, Maman Cathy. Mais je crois quand même te dire parce que les détails en ce qui concerne ma grossesse, vraiment très capital. Parce oui. Que deux hommes ont foyer, des difficultés sont moins intenses, moins belles. Oui. Alors, dans l'ingé, tous ongela makamu au Italie. Avant, moto azwa abanda traitement il faut abandonner la part nini. Oui. Parce que tout à l'heure tu le vois, c'est déjà moto azana ba infection. Ataï malamment va nous traiter. Donc abandonner la part nini pour assurer qu'il a payé par nini parce que nous sommes très suivis. Bandeko, bazota la biso. Merci beaucoup. Oui, pour na moto oyo azana un problème ya kobota na mwasi lokola na mobali. Nazo senga na bino boye. Bo bandana na hôpital moderne. Bokei bosali ba examen complète. Et une fois que bosili si na examen, boyelinga copie na ngai, nazana besoin ya copie wana et sur base ya résultat nde ko orientenga na eba kisi nini na pesa yo. Mais pour commencer to bandaka toujours na pirito. Pirito wana tozo melango en couple, papa lokola mama to bandi na antibiotique pour na ko écarter na no ba problème ya infection. Après to ko s'attaquer ce que zalaki ozana problème ya trompe bouchée. Au bandi kozwa kisi na yo ya trompe bouchée, soko zalaki na problème ya règle bouchée, au bandi kozwa kisi na yo ya règle bouchée, soko zalaki na problème ya ba ovaire, au meli kisi na yo ya ba ovaire, soko zalaki que ozako ovulete, ozwi kisi oyo ezo permettre yo osala ovulation. Wana na côté ya maman, na côté ya papa, c'est pareil, au bandi na pirito. O ezali antibiotique pour na ko écarter ba problème nyonso o ezali lié na infection et c'est par après ne okoya kozwa bakisi oyo ezo permettre yo mobilité ya sperme, bakisi oyo ezo permettre yo vitalité ya sperme, bakisi oyo ezo permettre yo rapidité to mukila oto monaka na mataka parce que sperme mususu eza boule tant que eza boule ekoki ko produire te sperme mususu ekoki kozala na litaka na mukila mais tant que eza na vitesse te eza na efficacité te ya ko atteindre na course wana pona kokende kovanda place oyo il faut botamaki alors na yango soki boye epananga bo memelanga copie ya résultat et na résultat wana tango na ko s'entretenir na bino nde na koyeba que papa aza na problème boye maman aza na problème boye nga naza nganga te naza magicienne te pona deviner que makambo olobite o etikali eza boye solola na ngai ouvertement yango nde ko sunga biso to progresser na traitement na biso mais tant que zoya olobi makamususu olobite après olobi maman depuis na melaki sinayo na constater que ngai réveil matinal ezo sala maté or c'est faux bakisi nanga ezoya pona kopesa yo bopikiliki bwa bokunzu bwa nzoto bakisi nanga ezoya pona kozongisa sourire pona kozongisa elengi ya couple mettant ozolo bakia depuis na meliki sinayo eloko boye na monité c'est faux pour ne pas te blesser na koki osala un petit sourire mais je sais que tu mens donc tu n'avais pas évoqué ce problème là yango trouver solution nango te bakisi nanga eza pona kobikisa plusieurs maladies eza na pona kopesa mobilité à sperme mais d'un côté ezoya kopesa yo efficacité, ezopesa yo énergie, ezopesa yo force. Alors, ekoza malamu mingi soki problème ya santé et se poser tango ye liboso ya munganga kotala te aza mwana muke na koki olobane makambo wana te kotala te ke aza mwana mwasi na koki oyebisa ye bongo te et ko empêcher biso to atteindre objectif solola na ngai ouvertement pour musala na ngande yango wana ngai na pesa kabana te na bandela kamba na mbala muto apesa kabana eza Jésus Christ ngana yebi ata formule moko te ya kopesa bana ngana zoyaka kolede yo trompe ezala débouché règle ezala débouché matrice ekoma chauffé kimia ekota na libala papa akoma na virilité papa akoma libido na emata papa akoma na bopikiliki ponzoto ezala malamu. En dehors de ça, numéro nanga ezali 00243
82 20 000 12 Nasuka. Nabandeli 00243 82 20 000 12 Nasuka. Nazana commune Yangaliema. Na quartier Kinsuka Pêcheur. Avenue Maïndombe numéro 99. Kuna nazo yamba de 6h à 9h30. Deuxième bureau nangai ezali na commune ya Kalamu. Na quartier Matonge. Avenue Ikelemba numéro A9. Kuna na Ikelemba A9 nazo yamba de 12h à 14h. Et en entre-temps, ba bureau nanga ezotika la polele de 7h à 17h. Mais ce qu'on a besoin nangai personnellement pour la consultation, yaka nangaliema Carrière Carré Grèce, Avenue Maïndombe numéro 99, naza disponible de 6h à 9h30. Ce qui aura tenga nangaliema yaka na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, Avenue Ikelemba numéro A9. Kuna nazali de 14h à de 12h à 14h. Et page YouTube Nangai Ezali CM, la nation puissante. Abonnez-vous massivement pour na kozwa ba détail na musala oyo nazali kosala. Botia ba like, botia ba j'aime, botia ba commentaire na yangonde ekosunganga tokende liboso. Et puis na lingaki na loba en dehors ya ba infection urinaire na kobota auto sololi lelo naza en mesure ya ko soigner bandeko bazana problème ya sinusite, bato bazana problème ya sucre, bandeko bazana problème ya tension, bandeko bazana problème ya goutte, rhumatisme, nerf sciatique, bandeko bazana problème ya suki ezobota te, suki ekatana, suki ezana mabandi, nazana ba pomade pona kobotisa suki. La preuve en est que ngande konabino nazali suna libandité, nazali bien, naza en bonne santé et bobenganga bokozwanga naza disponible dans le nom de Jésus. Ce qui est soit mon anité azongité malasima tokutani. Au revoir. Liziba kinona mosindona yo. Allons-y. Yamba liziba sekele nanga liziba liziba kinona mosindona yo. Napusana napusana pena liziba liziba kino namona yo. Hallelujah. Napusana napusana pena liziba na bombo bisika nazuwa ka Samuel nangaye wapi ozindo. Napusana pena liziba na bombo bisika nazuwa kalipa mboli nangaye wapi ozindo. Hallelujah. Oh hallelujah. Nangayo kino nangona ye na be mama lelo sina kokoma sina kosima milangana Yesu osana yo. Hallelujah. Chop 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 rup chop 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 rup chop 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 rup chop 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 rup.
Top, top.